Nzamba pambola bino esika nyonso ezwami bino ezali ngai wa bino Mère Dorcas, la grande dame, la porte de gentil. Et il y a émission Toli Katina Bonzambe, il y a MDGD TV Mafuta ya Sika sur YouTube. Et to sepe lisusu lelo koya poto solo na baike comme d'habitude pe to pesa toli. Nzamba pambola bino premièrement bino boza connecté pe bino bo messala Olanda biso. Et quand to senga na bino bo s'abonner massivement na MDGD TV Mafuta ya Sika. Pe bo sa la large diffusion bo partager vidéo na biso ba lien na biso et oebite orobikisa nani. Oui, ezaya zoloba et baroyoka nde nini soki batei te et po batei faut pe batei bazala balobeli bazala. Donc on est parmi o nzamba sepeli apo na patinda. On n'est rien, mais nzamba sepeli. Et parmi ba oaponi, pour ba véhiculer message, ya royaume tozala parmi. Donc, yo kutana libaku to pe yo ozongolu ya koyeba la grande dame, ya koyeba MDGD TV, Mafuta ya Sika, kofanda kimiate, ça l'évangélisation en partageant. Ba lien to pe ba vidéo na biso e ozala esengo pe lipamboli. Toeli susu lelo poto pesa toli, toeli susu lelo poto solo la, oui. Toyebi na chaîne na biso tolobelaka nyonso, tolobelaka makambo ebele o etali vie. Toli kasi na bonzambe za concept oyo eye pona ko positionner mutu. Oui, par rapport à la vie dans tous ses formats, na ba anglais tout. Oui, to utiliser un langage facile, lingala facile, pour te communiquer, pour te solo là. Ouais, je suis la porte de gentil. Nazaline Thomas, ya mutu nyonso. Ouais. Ya bapaganu pe ya bana nzambe. Et parce que Bible zoloba posa nzambe, la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés sans exception. Donc nzamba apona mututu. Yango monya tinda Yesu po Yesu akufa po apesa bomoi na mutu nyonso rondimela ye. Et tolika si na bonzambe za concept oyeye po nde na uti koloba pona oppositionner biso par rapport à la vie. Et Nathalie, bandeko tozo ko conscientiser, tozo pesa conseil par rapport à la vie na maamunango nyonso. Et sans exception, limite ezate. Pourquoi? Parce que Nzambe azo s'intéresser, Dieu s'intéresse à la totalité de l'homme. Kolia ya mutu, kokola ya mutu, mobange ya mutu, kobala ya mutu, kobonga ya mutu, kobika, kosepela ya mutu. Nyonso Nzambe a s'intéressaka. Tant wana pasi esepelisa Nzambe te. Oui, peu importe ta position, peu importe le lenge na yo, parce qu'il y a des gens qui croient que Nzamba bosana ete Nzamba lingako. Oyeba ete alingako. Yango monya na posa oyeba. Nde tozo ko pesa conseil par rapport à ba mamunyo soso le gana mokili oyo. Et puis to lakisa baike nzela ya malamu ya kolanda po ozala bien na se na moi oyo. Parce que il y a des normes et des principes à respecter. Pour na mutu à vivre vie ou esengeli. Mutu akeli mutu ya Nzambe, mutu ache mutu na mokili ya Nzambe. De esengeli mutu abika kolandi sama ya plan, ya volonté, ya makomi pe ya maloba na Nzambe po mutu azala heureux. En fait, c'est ça. Yango moni tozo loba bandeko. Pourquoi? Parce que y a une réalité na mokili to vandi ya batu. Il y a une réalité na mokili to vandi ya batu et toko mona mambo ndenge na ndenge. Toko yoka. Et ya maona ya pas ezake d'aversion, hein, babenga ngonini. Détournement ou encore je sais pas désorientation. Ezo salema na ba vie ya batu par rapport ya destiné à mutu. Parce que Nzambe a tracé destiné à mutu nyonso na se na moi. Mais malheureusement ebelete ba obika plan ya Nzambe tel que Nzamba bongisela ngona mokilo. Pourquoi? Simplement parce que de l'autre côté moinyaza oh souci na to pe posana ezape a désorienté yo. Voyez un peu. Et des orientations on ezwe na bandenge belé. Ba mauvais conseiller, ba problème na mokili oyo, mutu nyonso, mutu moko ta sepelara na pasi tope
amesana na pasi. Ba mesana na pasi te. Et le fait que peut-être au monde mambozo simbate, mambozo umela, tu vas chercher à tout prix solution. Na balolenge moroboy. Et na roluka solution ana mutu azoko s'éloigner petit à petit na nzambe en empruntant de voix oyo zoko honorer nzambe te. Ezo sala ke lobby et baby, lobby a mutu e baby mutu akufito, mutu se retrouver na merde moko bolimbisa. Na pétrin, na ba situation moroboy, azo yebata osala nini et na suka na mutu akufi. Et le comble, c'est lorsqu'on meurt sans Christ. Vous voyez un peu. Et on moni nzamba sali en sorte que toya tolo bato conseiller. Je sais que ata batu nyo sote ba yoka biso, mais il y a de ceux l'on dit à destiné ba yoka biso pe ba bika parce que tozo zo ba appel, ba message. Il y a ba remerciement na musalo to sala. Et on a zo senga na yondeko à chaque fois on a mère ko zoaka likolo te. Vraiment prends ton temps, c'est vrai, attends sauter mais il y aura quand même quelque chose. Il y a motu ya oyo bénéficier, crois-moi. Oui, je sais de quoi je parle. Et surtout ko bomba ngo pe pona yo mo karaté partager oebite obi kisanani. Oebite mutu ole kaba moment nini na vie na ye. Oyebite. Yango moni Bible zoloba. Et Seigneur Lili loba oyo et parcourir mokili mobimba, c'est après que viendra la fin. Donc ce que nous faisons là, ezali etinda yankolo, parce que pour sanzambe ezali batu bayoka message, voilà. Parce que Jésus message à souko a epesa ba disciple, toi tikele ba disciple ezaki a epesa bango ke ba sala toutes les nations ba disciple. Voyez un peu comment en prêchant la bonne nouvelle, en prêchant la repentance et to simplifier l'évangile na lolenge moroboy yango bomoni to sa musala oyo vraiment soutenez-nous financièrement na ba prière na bino na ba conseil na bino ba suggestion na bino kande na loba ezali welcome, ça va nous aider parce que feedback et ça là que compagnie et bana ko bongisa to pe ko eba ko tcha comment on appelle ça, bon feedback et ça là que musala muto osala aeba ko zoa malamu en fait ko s'organiser to pe ko organiser ko bongisa oyeba ko tia eloko ne sika nango. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Bon, peut-être que dans le bien comme il se doit te mener, mais vous comprenez. Donc vos suggestions et au sungabiso, vos conseils et au sungabiso, vos préoccupations et vous permettre un peu et bah recréer bah sujet par rapport on a ko sepelisa bino, vous voyez. Bref, j'ai pris presque 10 minutes intro, hein. Oui, na lo baraming, je sais, bon, supportez-moi. Et sans plus tarder, tokota na sujet lelo. Oui, depuis un certain temps tozo lobela pas mal à makambo. To meka vocabulaire des jours on tozo lobela sur sujet ou encore thème oyo to bandaki sur le quoi les causes de divorce. Vous vous souvenez? Ça fait pratiquement 3 mois banda to lobela. Moi je croyais peut-être c'est un sujet aujourd'hui sur plus ou moins 3 mois. Mais ndenge na moni les autres qui ça peut nous prendre 6 mois, croyez-moi, avec séance moko na semaine, en tout cas ndenge ekendele ozo biso 6 mois wana eza par rapport ndenge na mekiko mais ne ba sous sujet et bimaka en tout cas eko kende pe au-delà ya on a lingana ça l'effort bon pour na bato ba biso peut-être na Facebook to na bitando misusu une fois na semaine mais na obunda na ça l'effort na chaîne tokota au moins 2 sujets na semaine pour permettre peto vaquer na ma mususu. Bon ba si jango pesa ebele parce que tozo la mukanza mazo inspiré et neti na thème moko o e fana bana o préparer ba temps peso za mo boulou. Donc on a vraiment beaucoup à dire les amis, on a beaucoup à donner. Et on to senga vraiment soutien na bino. Et bo s'abonner na cette chaîne na biso MDGD TV en foot et asika
bo partager ba émission na biso nzambe apambola bino et boyoka bolanda ba émission ba toli tozo pesa o ba sujet tozo lobela, vraiment ça va vous aider, croyez-moi. Ata na makambo nyonso te mais bondimela ngai na makambo ebele, ça va vraiment aider. Tozo lobela sur ba cause à divorce, tozo lobela sur le mystère à plusieurs sonorités. Makelele ebele tokoyoka toyebi actuellement ndenge nete eza ya koningana na ba porte à poti. Bato bazokende business, mais ba business yango ya nini? Ya salité, mbongo ya salité. Comment imaginer les amis mutu o nzamba keli ndenge nga na boye ndenge yo oza boye aname conscience mutu ezo sala ezo fonctionner akende kolia salité akende kolia salité ya mutu mutu asali kaka ya ke ale yango po bapesa ye mbongo. Donc il faut être malade dans la tête, il faut être malade dans la tête, il faut vraiment être malade, il faut être malade. Donc yango bandeko tozolobela ba makambo oyo, tolobela ba makambo oyo, mais lelo tokolobela lo mususu. Oui, tokolobela lo mususu. Le Seigneur a mis à cœur que je puisse partager cette pensée, et certainement Dieu veut parler à une personne. Oui, na bongisaki en côté, c'était hier. Et comme d'habitude, c'était prévu tolobela sijo tozolobela sur ba cause ya ba divorce. Et tokomaki na point ya incompatibilité ya éducation oyo tozomona mobali na mwasi, en tout cas ba moto ezopela bitumba. Il y a même des couples oyo kaboni po nango. Pourquoi? Parce que moi c'est mal éduqué. Pourquoi? Parce que mobali a mal éduqué. Aucun respect. Il y a moi aussi aucun respect à mobali. Koloba na mobali n'importe comment to introduisa ki yango. Il fallait to continuer to conclure pour to kota na incompatibilité spirituelle. Mais le Seigneur a mis à cœur le loto lobela elo mususu. Oh, ils appellent très intéressant et au sunga mutu moko certainement. Oui, et au sunga mutu moko. Et Nzamba ebile pourquoi il a permis et il a voulu. Bref, tozo lobela sur nous continuons quand même na ba sujet topé na ba thème to suite bandaki. Donc o ezaki juste nécessité et besoin esengi ke ezala bongo selon que nzamoli mwakambeli. Mais tozo continuer na ba sujet na biso, je crois jeudi to continuer sur ba cause ba divorce et ainsi de suite. Yango boko ta de temps à autre na chaîne na biso oyo bisika tozo ko tchape ba sujet misusu en place. Parce que na Facebook, na babisika mususu to futa mbongo, ezo permettre biso to le kambale belete. Peut-être une fois ou soit deux fois. Et puis voilà, mais la chaîne, chaque jour, tu as les photos, tu as vidéo, émission, pour Nabino. Bande kolelo, tu es kolobela sur les pardons. Pardon. Certainement, milobeli, mais au souni, maramuni, nyo, tam supo bae, pardon ko zapete, pardon ko zapete, tikala wana. Surtout yozuli baku penza ya kokutana na video oh pardon nzambe mutu alinga ko zapete nzambe alinga sola na yo. Le pardon, pourquoi pardon? Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose pendant un temps, je crois pratiquement un mois, plus même, hein, plus ou moins 6 semaines. Et ça, l'incident, l'homme est comme il comme ça, la réalité, mon a message bien que ça fait mal. Mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Na mega obeta ngo carré et simbate. Na beti ngo carré et simbate jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a obligé. Vous savez, sonda ma pesi moté message, hein? Sonda ma pesi mosel lanza mes messages. Mingi. Et ça la message concerné na yemoko. Malheureusement, ebelete ba saisi sarango. La plupart des prédicateurs, des pasteurs, des éducateurs, des masses, tout ce que vous voulez, tant on peut sa message, aye côté ya, les amis ils pona ya côté ya bato, aye côté ya peuple, aye côté la balandi bayoki, bobo bazoyoka ya côté ya.
mais ebele te bazwaka message wana azwi yango mpo na ye moko nano. Or ntango ozwi message na part ya Nzambe mpo ya kopesa bato fo message wana ebanda na koensegne yo. Bible ezalaka oyo ndeko mari misambo ayembi kitalatala. Omona kitalatala so otelemi liboso ya miroir elakisa yo image na yo. Voyez mpe sikoyo mukanda oyo ezalaka so ofungoli yango ezalaka omitala reflet Nzambe ntango apesi mutu message to mosali na Nzambe akoprepare message ozotanga Bible message wana ifo bana na koteya yo moko. Mambo Nzambe oloba na nga par rapport na nga position na ngai et puis soki batei nyonso bazwa en façon wana on a avoir moins de problèmes na société na église bamambu mingi oyo tozobika lelo bamakelele belo tozoyoka mambo belo ya mabe ozosalema na baeglise lelo au milieu ba serviteur et consort. En tout cas bondimela ngai soki ebele oyo bazwaka ba message de la part de Dieu bazwa yango premièrement mpona bango moko bamambo elingi ezala te. Bon, ezali juste parenthèse par rapport ya ndenge na uta koloba ke le Seigneur m'a enseigné quelque chose de tininga na loba bamambo. C'est vrai, on n'est pas parfait, mais Nzamba sunga et nous continuons à prier Nzambe à sa grâce et tozala na position debout liboso na ye. Paul aloba na Hébreu 12 veillez enfin que ce qui est boité. Veillez de manière que ce qui est boité ne dévie pas mais se raffermisse en fait. Tant ba ce qui est boité ya biloko eza parfait na note eza na mwa ndenge mwa bakotonga mwa bakofinga mwa oh frère Patrice aloba bikoba pembeni mwa bamambo mabe ya mike oyo na facilité moko mpe tosemportaka beti mwa libaku Paul aloba to veiller en sorte que bon Hébreu ezoloba to veiller en sorte que baboite wana et dévié te donc muto se garé complètement te mais ezong a raffermi affermi donc ba faiblesse il voulait dire ba faiblesse faisons en sorte que ba faiblesse na biso comme force. Tu vois un peu yo muto otonga ebele sala en sorte que kotonge sila oui bunda yo muto kolobebele yo muto kofinga yo muto koyiba yo muto ko bunda na ba faiblesse wana sala en sorte que et comme ba point fort na yo. Voyez un peu. Oui, c'est ça. Nalobaki tolobela sur le pardon. Pourquoi le pardon? Les amis, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Le Seigneur me parlait de quelque chose. J'aime réfléchir sur les choses. J'aime faire des analyses, des projections. Pourquoi ça? Comment la façon mokile kendele et milliers, entourage, d'être vivant dans la société, entre nous, Congolais karaté mokili mobimba, mais parlons de nous. Tosambela pe bele, toyebi tolinga osambela les Congolais. Koluka Nzambe mais na ba osambela ngo ba résultat ya moke. Okapenda jeune ya 7 jours obimi. Au koti susu ozongi osalibo matio kiti en même temps non seulement ça obunda pe na vie boye musala nyonso esengeli muto asala po mambo ezala bien mais malheureusement en tout cas ba résultat et ya moke par rapport ya ba effort au tozo sala sur 100% ya ba effort tozo sala ba résultat ezobimata musu ya ba 20%. Mais nous travaillons dur, tozo sambela, tozo luka Nzambe. On se sacrifie aussi na bandenge moko boye. Pourquoi? C'est vrai, des raisons eza ebele. Mais parmi les raisons majeures, excusez-moi, le Seigneur m'enseigne par rapport au pardon. Oui, le Seigneur m'enseigne par rapport au pardon. Tant que je suis mais pardon est osani na marambo oyo. Pardon est osani na marambo réussite aux a surpris au cas moi. Tout un verset moko. Matthieu 6.
Matthieu 6, na verset 14 à 15. Bible zoloba boy. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15 elobi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Balobi boy. Soki bolimbisi na batu masumu na bango to pe ba erreur mabunga mabe na bango, papa na bino pe na likolo akolimbisa bino. Mais soki bolimbisi te, papa na bino pe na likolo akolimbisa bino te. Qu'est-ce que cela veut dire? To vivant na mokili oyo place bato bavandi mabe ezanga te, hein? Ouais, toza bien na yo. Mais arrivé moko mususu to bendani suite ya lika musongolo pakala. Mais mingi ba comment réaction topé attitude na biso voilà par rapport topé vis-à-vis ya muto asalinga mabe et puis ya problème on a kuta nango ezala nini déplace problème ezoya na verset topé na passage to tangi balobi boy soko limbisité nzamba olimbisote. Soko limbisi nzamba olimbiso. Soko limbisi te nzamba olimbiso te. Oui, na maramu nyonso. Pour dire quoi? Pardon ezalaka obligé na vie ya mwana nzambe. Oui, pourquoi on a mentionné mwana nzambe? C'est simplement parce que sans Christ, sans Dieu, c'est impossible. C'est impossible de plaire à Dieu encore, de faire la volonté de Dieu. Muto a ebinzambe te, muto a sale azana yesu te, et a pasi po alimbisa. Ta musu okamwa, non, batu kutu abapanye ba limbisa, abapanye ba se réconcilier kande to uti ko mona a to uti ko yoka. O bana na yoki balo na ni passer à mora déclarer bazana ba problème bali ba kangisi alobi, bapanye kutu ba se réconcilier bon biso bana nzambe. Attention, il faut ça la part des choses et puis il faut royeba qu'il y a pardon et pardon. Lelo na komeka ko expliquer pardon eza nini. Et puis nini nzamba osenga na biso. Ya zala patient na ngai. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te parler. Balobi boy so limbisi te nzamba olimbisa te. So limbisi nzamba olimbisa. Or so ki nzamba limbisi yo te. Oza na ebite, tu es la personne la plus malheureuse de la terre. Pourquoi? Soki nzamba limbisi yo te, lola no eza okangama. Soki nzamba limbisi yo te, losambo na yo e matalikolo te. Soki nzamba limbisi yo te, ba effort nyonso ko sala, oza la stable, oza la bien et oza peine perdu. Pourquoi? Parce que oza na bato lingala babengi yango rando, wana rando na nzambe. Nzamba ana rando na yo. En bon terme te na nzambe. Maman, papa, son nzamba limbisi yo te. On a un problème très sérieux. Soki nzamba limbisi yo te, ozan a problème très sérieux. Très sérieux. Alors, tant on a très sérieux, très sérieux. Pourquoi? Parce que lo leza okangama. Muto exauça prière ezala nzambe. Siko so nzamba na kanda na yo. So yo na nzambe relation eza bien te. Osuka wapi? Mutu ifa faciliter yo ba tâche na vie ezaye. Mukolo apemba na yo ezaye. Mukolo do vie ozala o vivara ezala ya nyongo. Ndengo ozala na o dépendara na ye. Pema oza nango ya ye. Poza na santa bien ezaye. Siko soki yo na ebo na problème yebisanga na osuka wapi? Pozwa musala bien ye. Poza la stable ye. Po makambo simba. Po makambo ezalelo bien ye. Parce que Satan a sunga te. Satan a sala bola mote. Muto akosa ote. Bible elobe muto akozwa kaka oyo epesameli na likolo. So nzamba pesite. Mutu musoko pia azate.
Siko soki yo na nzambe bo en bon terme te, soki yo na nzambe boza en bon terme te, wana problème sérieux. Nzamba oloba soko limbisi te, ye pa olimbisa te. Peu importe mabe o basali yo, na oloba. Na yebi ke tango yoki likambo moteme sui yo, pourquoi? Parce que mabe o basala yo, eza tellement mabe ke okoka kobosa nango te. Lelo nzamba osenga na yo olimbisa, pourquoi? Na olakso ba avantage, na ba désavantage. Bible lobi, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Dieu ne vous pardonnera pas. Votre Père, on parle du Père, ne vous pardonnera pas non plus. Or, son nzamba limbisi yo te. Non seulement ozana ba kokoso na sena moi, mais après liwana yo okende wapi, tu vas passer ton éternité loin du Seigneur, loin de ton Dieu. Or, so muto akufi akenda bisika ka, tozaka na bisika mibale tokenda. So okena lieu de repos te okena lieu de tourment. Na lieu de repos et a muto za na relation à malamu na nzambe. Siko yo liko za na relation à malamu na nzambe te. De ce qui veut dire, non seulement tu vas souffrir ici sur la terre, mais tant au kufa, au kenebisika ya malamu te, tu iras na lieu à tourment. Or, kuna Bible zoloba, ya bisika o ba grincement des dents et kozala. Na ba pleurs. Les amis, les lieux de tourment, l'enfer, souffrance o ezala kuna, eza souffrance oyo, eza incomparable, bako compara ngote. Na sena moi awa, douleur to pasi, o eleki ba pasi nyonso eza douleur ya enfantement. Eza pasi robota. Sikoyo, wana erozala millions de fois plus que douleur enfantement. Sikoyo, yo olingi, otikala kana rando, tope okangela ndeko no motema, po basala o mabe. Mais po na suka nango, o suka na moto. Yo ondimi, o umela na kanda na libela, vina yo na sena moi awa, avana nuto kende maramba liwa, boto tche liwa entre parenthèses sur lobela ngote. Vina yo na sena moi awa, ozanoka muto apasi, ozanoka muto amawa, ozanoka muto amilelo, ka po mutu mo asala o mabe. Est-ce que oyebike kokangela mutu kanda ezalaka emprisonnement mobimba oyo yo omikotisi? Okoti mutu wana te me yonde omikotisi. Zana ko illustre yo eloko. À chaque fois mona mutu wa sala o mabe, esala ondene. Omoni mutu asala o mabe wana, oui, à chaque fois mona kai oyoka ndeni na motema. So moni okalika mona ezongeli yo, et à l'intérieur ça fait comment? Et ça landeni. Okando omona ndo yoka ke et yana batu ba souhaitera même ba liwa ba oppresseur na bango à cause ba mabe ba sala bango. Tu sens comment dans ton cœur? Okande e vibra ke? Okande salaga. Ovandi ovanda des fois il faut kanisa likambo wana so kanisi yango ndenge lekela ndenga sala ndenga loba ndenga zongisa eza neti na ko illustrer l'homme tant on a lobby par rapport à emprisonnement na ko illustrer l'homme ko au moins so ba tie mutu na prison aza sous surveillance, n'est-ce pas? Ako bimate akobimate, tu dois te soldat o aza na porte, il faut se rassurer que mutu wana azaka wana. Imaginez ce que yo en fait tozwa garde, to ba garde à prison non? So ba tie yo garde à prison. Mutu sko na boloko ba biso prisonnier yo no surveiller awa. Ezala ndene. Okolala te. Tu dois veiller. Tu dois te rassurer que mutu wana abimate. Porte za kokangama. Porte za kokangama. Abimate. Il faut veiller. Il faut zala wana. Il faut. Ezala ndenge moko tango kangi mutu na motema. Tango kangeli mutu kanda. Tango ozana kanda envers mutu pona mabe moko azongisa to asala. Ezala ndenge wana. Siko e a punition mobimba oyo mipesi. Parce que mutu na boloko wana akosoka bimi yo mto ozana problème. Donc tu dois te rassurer qu'azala wana.
nde musala oto salaka tango to emprisonnera tango to kanga bato na mitema na biso nde to s'emprisonnera biso moko de omipesi punition ya vie tango ofungola mutu wana motema te tango olimbisaka te omipesi punition na punition wana donc ozo se rassurer vraiment que non a muto yo na maba sala ngai muto to ebi combien to souhaitera mabe pona bato basala biso mabe to basala biso mabe muto siko elo onye salema plus okange na motema plus ezo ronger yo plus ezo détruire yo intérieurement plus oza na probabilité belle obela motema parce que yo kangi ye na motema okangi na motema on a probabilité belle obela motema bandeko bato belle babela ba tension likolo akanda et belle babela mitema akoma na problème cardiaque parce que bato mo basala e mabe siko akoka te eloko wana akoka yango te le fait que zo vanda okufa ndeko na ngai fungula motema. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Avant na pesa témoignage na ngamu kose na suka. Mais nzamba sola na moto moko. Mon frère, ma sœur, lâche prise. Plus o kanga motema. Plus o bosa na mabe wana te. Plus likambwana ezo continuer ko ronger yo. Tu te détruis à petit feu. Obela motema. Bon, ba maladie psychosomatique. Ba maladie ya ba tension. Ba maladie ya ba kisité. Ba hyper tout ce que vous voulez. Et en a ba kisité, et ça juste na ba calma. Et ba maladie on est à di ya ba problème pensée bakanda. Donc d'où il faut éviter ce genre de choses. C'est vrai, on est humain. Il y a des choses qui sont inévitables. Mais néanmoins, ça là est fort. On va comment surmonter les cambos. C'est vrai, c'est pas facile. Kolimbisa est facilité. Mais c'est possible. Et possible. Et là, batu baloba mingi langage ya na limbisa na ngai. Mais ko bosana. Ba limbisa mais oko limbisa moko bosana te. Tu es bilinga la ne lobama, n'est-ce pas? Mon frère, ma sœur, je n'ai pas choqué, mais c'est ça la vérité. Ce qui olimbisa soi-disant, mais au quoi robo ça n'a pas été la olimbisa te. Certainement au Cameroun. Oui. Plusieurs années passées, des natures, on a passé, na présent, parce que je lutte avec ça. Ouais, nako bombate, nako kosate. Des natures, je suis ce genre de personne, oyo. Nazong c'est la mutuma bete, tope na sala mutuma bete, mais nazara na pasi ya obosa na mabiba salingai. Moi je croyais que c'était normal. Avant je croyais que c'est normal. Ndeka baloba ke noko limbisa, eza obosa na likambute. Et lorsque le Seigneur m'a enseigné par rapport au pardon, n'a comprendre que natikala olimbisa te. Nde lo nzamba oloba na yo. Pardonner veut dire oublier les offenses. Pardonner veut dire oublier tout le mal qu'on t'a fait. C'est pourquoi la Bible dit, tant on zamba limbisa abiso, abosa na mabe oto salido atournera page. Nde lo nzamba osenga na yo. Tant mo Bible zoloba na yo. Pardonner, afin que vous soyez aussi pardonné, tu dois oublier le faute. Oh ba salio, c'est vrai. Et ça la facile tes mains. Crois-moi, ça la possible. Place pour ça, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Les amis, quand on a compris, j'ai commencé à prier pour ça. C'était pas facile. Parce qu'à l'époque, je crois plus ou moins 2-3 ans passés, na komela ba maman et komela engai. Et tant on a enseigné par rapport à pardon, ça m'avait poussé na kota même ma bonne parce que de moi-même c'était pratiquement impossible. Na bossa na kaboué. Je priais à Dieu. Et après mon jeûne, na oka penza. Donc on dirait au moins ils sont mutomema kilo.
Ce qu'on va décharger on a fardeau wana. Ba longo le kilo na c'est ce que j'avais senti à moi na motema nanga. Na oka penza ndelo nzamba osenga na yo yaya. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Nzambe na likolo o pardonner non plus. Mabe oya yo. Or, toi batu oyo to sumuka mikolo nyonso. Toi bato to sala mabe, to sala Nzambe mabe mikolo nyonso, nyonso même s'il faut dire. Siko soki obo olimbisa moto mokili Nzamba olimbiso te. Or, soko za na relation malamu na Nzambe te. En tout cas, vie eza ya kobeba. Vie eza ya kobeba parce que mambo osimba te. Makambo osimba te, tu vas arrêter, oko stopper mouvement angélique. Oyo eza wanaka uniquement pona ko assister yo parce que Bible zolo baba ange Nzambe atia bango na service na biso n'est-ce pas? Pona ko faciliter biso ba tâche, pona ko mema biso vers ba opportunité, pona ko orienter biso au mona tête ozala kita musu na cop to na likambo moko songolo kutana mutu moko aida yo tout ça. C'est un ange que Dieu a placé au devant de toi. En fait, na bandenge belé, nzamba sala ba mam. Siko yotam wana kanda topo boko limbisa. Lo leza ofungwa e rokangama pona yo e ba ange o nzamba tia na disposition na yo. Moi ba evre ezalate. Pourquoi? Parce que oza na relation bien na nzambe te. C'est dire, mais c'est ça la vérité. Il y a facilité, mais c'est ça la vérité. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Nzamba osenga no limbisa. Ya on a lobaki na ebandeli. To sa be fort ebele, mais ba résultat zoza moke. Pourquoi? Parce que toi na relation bien nzambe te. Di aba mambu bat basali biso ya mabe. Et sali ke oko limbisa te. Et nzambe pe tellement mo limbiso ezate. Et kangi li pamboli. Mon frère, olingi nzamba apambola to pe afungola. Mambu o alakayo, mambu ozozela. Pardonne. Si tu pardonnes, si tu prends cette décision, à la fin, je vais prier avec toi. Attends quelques minutes, attends ma seconde à Pamba. Ce qui penda liloba o ekotio, tu es prêt à le faire. Au cas moi, au benga au témoigner. Parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur, va parler de ça. Nanga lobela ngote, nanga continuer nanga mabala ndena mesani ko lobela mikolo nyonso. Mais le Seigneur m'a dit, vas-y, va parler de ça. Olingi mo alobo nzambe. Olingi nzamba sisa likambo abandaki. Olingi nzambe akokisa o alakaki. Olingi nzamba sala par rapport à likambo songolo pakala. Fungola motema limbisa. Nayebi ozomi lobela mère. Soko yebaki ma mwaso asala ngai. Soko yebaki mambo mobalo asala. Soko yebi mambo tato abotanga asala ki ngai. Soko yebi makambu songolo pakala zongisaki camarade nanga mutu na sunga. C'est ça en fait. Le cœur de l'homme. C'est ça la nature de l'homme. L'ingratitude. Vis avec ça. Tu auras moins de problèmes. Vivara na mutu na yo. Que mutu onzamba sali. Mutu wana mai na makila. Mutu oyo aza neti yo neti ngai. L'homme, c'est l'ingratitude. Si tu vis avec ça, tu auras moins de problèmes. Mukoba osalo mabe, c'est vrai te salo pasi mais au moins on normal au cas moi parce que c'est ça l'homme. Mon frère pardonne. Ma sœur pardonne. C'est alors que tu verras la bénédiction de Dieu. Tobi li solo Job, n'est-ce pas? Tobi li solo Job. Job a muto abane obanga nzambe. Mais mukolo ba problème comme la Job. Ba camarade na yeba Job très bien. Ba yeba que Job c'était un homme intègre. Mais malheureusement tant Job a koutani na problème. Bandeko na ngai. Quelle trahison. Quelle méchanceté. Quel esprit.
O penza babengi abracadabra. Bino boyebi nga bien tozalaka na bino bien nga na yedaka bino nga nazalaka mutu kutu ya mbilinga te neti bino kutu boya bato ba double vie bayebi me mokolo jo bazwa problème baya kocloue ye na croix balobi mutu akokoma na baniveau te seke mutu so akomi na baniveau seke asali bamasumu. En fait totanga la Bible toyebi combien et comment ba ami ya Job ba condamna Job par rapport à mambo komela ye ba traita ye mutu masumu baloba ke ende mutu azalaki à la base ya destruction ya vie na ye ya bana na ye donc so ezaki na temps lelo na je sais pas à l'époque so pe ba terme wana ezalaki to mamone to nga to loba ke non Job alekisi bana na ye abomi bango na kisi bambongo azaki nango eza ya moto bamoto. Et c'était ça l'attitude ya master Job. Baloba nyonso na place ba consoler muninga na bango s'il vous plaît bazalaka bien na ye bayebi koma banga nzambe bayebi koma sunga bango mais mukola zwa problème babalukela ye bafinga ye nde mambasala biso na mokilio façon oeda ndeko wana ondima te ke ye mutu akozongisela biloko azongisela to ye mutu akosala asala bandeko ya pasi ezalaka mutu aosala mabe otikala osala mabe te toko comprendre nasalaki gaffe moko to nasalaki eloko moko yango azongisi wana azongiseli ngai satan nde mais malheureusement ezalaka ndenge wana te traîtrisme moko ya kosakana te mutu osungi opesi ye musala me ka ye mutu ake kosolo makambo alongoli na musala ya atikali osali elo te mutu azalaka na ba difficulté moko inexplicable oka penza na position ya faiblesse jusqu'au point ozanga même na pantalon olata yo sunga yo kabela ye me tama mutu wana azongisela yo ndeko na yo propre mwana mama na yo me tala niveau akoma ya kosala eloko kutu na mutu alibanda kosala te bapara na yo ovanda mpenza mitu na nzambe eske mama na ye mutu abotanga eske tata na ye mpenza mutu abotanga na mamu basala yo ti lelo ko abosa nango te des fois so ovandi ma miso ebimako. C'est ça la nature de l'homme. Yesu alobi naye kokabola bato mabe na bato malamu. Tanga alobaki naye kokabola mama na mwana alinga loba simplement naye kokabola bato mabe na bato malamu parce que ayeba ke dans une famille bato mabe bazalaka ya malamu pe bazalaka bobotama na mutu libumu moko me akoza ndoki yo andoki te okobotama na baboti baba ndoki yo bimi ndoki te ozala ennemi na bango lingolinga te parce que vous avez des esprits opposés c'est normal mais ton attitude à toi nde mutu déterminé lobiko na yo. Imaginez tout ce que ces gens ont fait à Job. Bible loba Job 42 verset 10 Bible lobi boy. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il a possédé. Aha. Tu veux que Dieu puisse te rétablir. Tu dois prier pour tes ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Po Job abondela pona baninga na ye. Fala limbisa bango liboso. Sora limbisa kite. Prière wana nzamba linga yo kango te. Elinge changer l'eau te. Mais il avait commencé premièrement par pardonner. Parce qu'azaki na semence nzamba zayi mwana nzambe. Et c'était ça. O nzamba senga kinaye. Tu veux être rétabli dans tes positions. Tu dois pardonner. Lâche prise. Let it go. Tika. Nzamba opeso mususu. Bible zolo ba nzamba pesa Job le double de ce qu'il avait. Azali na mbongo ebele.
azali na bozwi ebele na clin d'œil à perdant nyonso. Quel malheur, quelle galère. Imaginez pour amasser, ça lui a pris combien d'années? Mais bizarrement, tant on a décidé qu'il a rétablir, a double ya o azaki nango. N'est-ce pas Satan moqué? Dieu peut le faire avec toi et il veut le faire avec toi, mais tu dois pardonner. Oui, au milieu de la mer, na banande nene. Zoa décision. Zoa décision. Limbisa. So limbisi omona mamzamba osana yo. Omona te de point certain mambo simba soude. Yomo o constatate. Ta comment obela ba tension. Comment ba palpite. Muteme omo beto mbangu. Kasi te po ba mambo na nyonso ocha obomba okana mutema te. Fo longolango bimisa ngo. Evakia ngo. Soko tiki ngo ekende. Omona ndenge ozwa kimia et puis mambo ofungwa melao. Omona nde mambo. Na ototanga lisolo mo na BBC. Bomoni période de génocide ya Rwanda. Batuti na bautu babanda kobunda. Et salike confrontation à des familles. Tata moko aboma tata mususu. Toyebi bando bomana no ba utu na ba utu. Soki ba tuti. Ba banda ko bengana ezaki banani. Ezaki batuti à l'époque. O banda ko bomana, je sais pas. Batuti utu na yeba te. Batuti za ba bilongi mike ba utu za ba mususu ya. Ba banda ko boma. Ba banda ko bengana wana. Baboma sko tata moko, un père de famille, ana mwasi na bana, voisin, ka po ya zaki soki tutsi, soki utu, aya bomiye. Natangi histoire wana na BBC. Et puis ezaki te ke en cachette, mascarade te, famille eyebi, mwasi na bana ba yebi ke mutu abomi papa na biso ye wana. Et yayi se ki yayi après. Et les cas nango plusieurs années. Génocide dans les années 90 et quelques, c'est ça non? Bazana bana bazana mike. Bana mike makasi. Baye bana ba on peut ba conflit en ote po bazana mike makasi. Bakoli na kimukolo. Balingani. Il ne savait pas balingani. Tata oyo abomaki tata ya bato. Mwana na ya mobali. Alingi mwana ya tato babomaki ya mwasi. Vous pouvez imaginer? Et la maman de cette fille, ayebi famille wana, ayebi lisolo, ayebi ke mwana zero bala mwana nanga, tata na ye mutu aboma mobali nanga, lelonga na tika la veuve, na boko li bana na pasi bana ba niyo kwami parce que mobali azaki te po tata ya mwana na boma mobali nanga ye. Na place à maman là, quelle sera ta réaction? Na tunona. Ngosani. Na tangi lisolo wana na oki choc. Na oki somo. Na oki émotion na maloba mamana. Alobi boy. You have to forgive for you to be in peace. Alobi, pour ozala na kimia, tu dois pardonner. Ah, c'était touchant. Dans alobi, que pendant un certain temps, le Seigneur m'enseignait, me parlait. En fait, natang histoire, on a ça fait des semaines. Depuis des semaines, fallait na sa vidéo, mais na bando beton bakara. Na bandaki ko betango bakara. Na bandaki ko betango bakara. Alobi, pour ozala na kimia na vie, il faut olimbisa. Bakolimbisa ezali, bamabe ezali, bamabe ekeseni, bon mutu afinga kyo ça peut passer, bobundai na nzela abeti yo ça peut passer, aboma mo papa mwana na boma mobali na ye. Et la maman accepté. Andimi mwana na ya bala mwana wana. Alobi non, il faut pardonner. Bandeko combien tozana ba conflit. Oyo tam suku to participaka te tozala te mais ba inculka biso ka po mabe moko esalemaka na famille wana.
elo mo ele kaka mama na bango na papa koko na bango koko ya koko na bango ekomi ba conflit moko générationnel yana ba famille oyo vivant na ba conflit générationnel yaya na leki close the door yaya na leki na bomwana to pe na kokola bazwi problème esali ke batikali ba na bakanda na ba rankine bakoli baboti bana wana bayebi ke bana oncle na biso na bango toyoka na rate. Vous devez sortir de ces choses et quoi apporter bino eloko te, mais au contraire malédiction parce que kanda nzambe likolo a vie à moto eza malédiction n'est-ce pas? Bon continuer nango ti wapi ti au son de ma voix na famille na bino ba makambo boye ezalaka eza te ke bino nde bana mais eza bokuta makambo yango. Vous devez sortir de ces choses. Vous devez pardonner. Bible ezoloba na Romains 12. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de vous, vous devez chercher la paix. C'est très important. Kimia eza fruit ya Saint-Esprit. Bayebaka ke o mwana nzambe tango wana kimia pe tango aomema kimia. Place azali. Il faut zala ambassadeur ya kimia. Okoko tangaka kombo nzambe na munoko te si tu n'es pas une personne de paix. Rancune, amertume, kanda, colère. Yaba biloko ezo pekisa biso to mona loboko ya nzambe, surtout biso to mibenga bana na nzambe. Ba conflit. Nzamba linga ba conflit te azala na ba conflit te. Comment expliquer dans une église? Oka penza ba frère na sœur ba solate mais ba kenda ressemble à nzambe mais attendez. Vous vous moquez de qui? Oye po yemi na chorale mo bi que frère son l'autre. Mais adoration des hommes même na plafond ils ont commenté. Et commenté. Nzamba ote ala te. Tant qu'on fungol mu no yemba, atie penza boy. Ils ont dégagé. Le Seigneur est en train d'interpeller une personne. Mambo esimba te na vie na yo pourquoi? Parce que okanga batumo na motema. Okanga mutumo na motema. Fungola ye. Tika ya kende. Nzamba ozwa soin na yo. Job lui priait premièrement pour Bible précise en haut. Nzamba rétablissa que tangu ye abondela ki pona baninga na ye. Tu dois premièrement pardonner pour Nzambe alekana ko rétablir yo. Tala bama be ezali kamora likambo basala yo c'est vrai et ça la passe. Tala ba témoignage ezali na auto pesa témoignage na auto expliquer no ba boma mutu. Yo ta musu ba finga ka okaka ba lobano wa elongi mabe. Po ba ebisa yo ke no yo batanga basi batanga yo okoka te. Ka po ba yibaki yo mbongo on combien? Oko sala te. Ka po aswani saka yo. Abotola yo mobali. Mibali basili na mukili. Abotola moi salinga moi sina basi basili na mukili. Et ça la passe oui, naebiki ça fait mal, ça fait toujours mal. Yana mabemo te. Yana mabemo kote o nzamba limbisa te. Or to sala nzambe ba mabe. Son nzamba lobaki apona elo olimbisa na olimbisa te. Ngana yo to ngato zalapi. Tamuso ngana vanda na te ate. Nous autres aussi na ba famille o bat baroye banzambe te. À cause de la réalité spirituelle moko. Mais le Seigneur dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa grâce nous a épargnés. Bien qu'on porte le même sang.
asepeli asalo grâce alimbisi parce que malédiction ezala na makila ezala générationnel bakoko na yo baboti na yo basala bamakambo moko boye oyo esalaka ekanda nzambe efale etikala libela na famille na yo mais nzambe asala ngolu lelo oyo ozosambela babengi yo frère en Christ babengi yo sœur en Christ et pourquoi tu ne veux pas pardonner l'autre bouti na bafamille oyo bamela bamakila bato et tu portes le même sang mutu abota oyo eza tata wana mutu abota oyo eza mama wana basala baabomination mais nzambe asepela atya oyo elembo lelo ozala oyo ozali pourquoi tu ne veux pas pardonner parce que le Seigneur t'a pardonné tabamabe ezali nalanda témoignage mo na club 700 tokomo chite yana mama mwa mundele azaki chrétienne neti nga na yo azana mwana ka moko mibale te moko ya mwasi mwana na azana petit copain na ye petit ami moko musuka mindele nde baza bato bakimpi garçon na so autaki wapi so azali na kanda so alango ye masanga so pamelaki diamba baswani pete eloko te aya koluka mwana nene pa na bango boyebi eloko asala abete masasi na motu la fille a Koufa, une fille de plus ou moins 22 ans. C'est l'unique enfant de cette femme, cette pauvre dame. Maman Nalela, c'est tout ce qu'elle avait de précieux. Moi, naka moko, soit zayana bangota 3, 4, mi balé, on peut comprendre, mais moi, naka moko, et puis âge pour ça, na robot à sauter. Moi, nana mukolo. Maman nazaï chrétienne. Alléla, léla, léla. Allez là, boya consolation la forme et nyonso. Mais après tout, que voulez-vous? C'est la vie. Moi na ke. Kanda na motema et comment ronger. Molimo vengeance. Haine et comment zoesika. Nzamba ye abandi koloba na non, tu dois laisser. Il faut lâcher prise. Il faut limbisa, il faut tike loko. Après tout. Ameki ko bunda na yango, abundi na yango, abundi na yango. Et en dernier lieu, oyebi eloni nzamba tindaki asala. Alobi na ye. Kende na prison. Kende kote ya garçon na bongo la motema parce que na ozwa molimo na ye. Soka kufi ebi nzambe ta okeli felo. Anga ye. Ezala yo. Na asire. Oloba lingalo ba kongole ba lobagana. Ah! Toke sambela kakuna na ebi ndeko mo ya lobara. Mutu motala na lobi ngana etili wa mutu mota kufa aya na sango akolo baba woyi bisika bakenda ezala ndeni ye pona lisumu na ye na ndimina kota lifelo. Ah mais c'est bien. C'est bien. Lifelo ozo oloba na munoko oyoka ngoka na sango. Nzamba loti songa ta na ndoto 1 seconde so supporter so yoko sauter na ebite so na oloba nini obimela na ebite so obimela na fenêtre to na claustra. Yoka lifelo na sango Woka lifelo na sangwe. Okanse batu bakansa lifelo ezalaka nini? Place moko batie ba prisonnier moko boye. Et bango bazo chill kuna, bamoni na bango nzambe te mais bana moi Keta apocalypse. Et molimo o santo sungo comprendre. Mambo otanga. Na siro aussi sa otanga ngote. Bref, cette dame était chrétienne. Ah, elle était dans l'obligation de le faire. Et ça qui facilité, hein? Imaginez-le en dengwana. Ngakutu mukolo nzoto te, mais na matoi na nga na ebite. Na oka tango na ola na témoignage wana, na omona nde mama na oloba, na oka penya michope baluka nga brrrr. So ezaki yo ya osane, mutu abomeli omwana ka moko ozaki na yo. Azali na choite, elle s'est dépassée kena ote ya garçon. Na tanga kei le monsieur anoko otale ne longité soni ako otale ta cheke longi na se. Asolina na interphone abine fondi mela Yesu. Solina il était déjà mourant parce qu'il avait maladie. Quelques mois après a koufi. Ce que soit qu'il n'a pas salangote. Anga ça un problème dans Nzambe parce que amo linge keli felo likonaï. En fait, c'est ça. Nzamba Nzambe. Oui, ces voix sont insondables. Il y a de ces réalités, il y a de ces choses, il y a de ces problèmes. Oyo, Nzamba permettra ka pona bola munabiso. Mabe nyonso zala mabete.
yana ba mabe mususu o nzam o bato basali yo eze lomo nzamba ndo linga préparer yo yango permettre ima mbone koma po apeso forme mo boy bandeko ba problème ezala po façonner biso okutana ba kumoko très dur mais ezaki po nzamba linga komiso makasi o affronter ba makambo moko boye lobi Israël abimi na Égypte nzamba lobi so na memi nzela facilité ya 2 jours po akoma na Kana il se pourra posséder mboka ngota ozonga parce que tant pour Israël qui possédait terre promise mboka elaka nzamba pesie ezaki na peut-être fallait abunda parce que ezaki mboka batu il y avait des habitants au bano vanga na mboka wana siko fallait bango ba ke no boto la mboka ya batu bien que ezaki je sais pas bénédiction to pe lo nzamba bongisa ya pesa yebango et nzamba tala lo bitetetete so na kela bango nzela facile ba ozonga donc ba ozona bango tulipa mbole yango te ba okokate il faut na mema bango na nzela désert na préparer bango ba bunda bitumba ba koma makasi de façon que tant ba ozala liboso ya yini je sais pas bato efsengeli ba botolo ba beta bango po ba posséder parce que so ba bundi te ba okokate Joseph, tu as une histoire à Joseph et elle sont en bandela te. Bato ba teka ya bande kone propre. Ba na tata na ye, ba makila moko. Ba teka ye, ba nionga ye nanu ba bete ba mbata, ba boake na ba maya mabulu. So yi mabulu pardon ya mai. Heureusement zaki elo nzamba bongi saki ni tete sa nga kufela kata ya libulu mai. Mais Dieu merci, il avait l'esprit de Dieu. Bien que souffrance, Agnokwama, frère Wana, sobo tangi Bible, frère Joseph, Agnokwama, il a fait des années à Bané, Bateka Azaki n'a plus ou moins 18 ans, 16 ou 18 ans, je crois 16 ans, non 16 ans. Ayokoma Mukondina Ajini, il y a trentaine. Tout ce temps, la souffrance, Kota prison, innocemment, Bima, Zongisa Salabe, pourquoi? Parce que Bandeko Nanga Bateka Kingana Saki Nini. Paul a la Corinthien, pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? Il y a la bama mususu et ama be comme on a ngoboy koyoka ngoboy mais Dieu veut que zalande ngona pas façonner. Mais ce que j'ai aimé, tant que Joseph a coûté na bande konae a raisonné événement na isali passe parce que et ça l'a toujours passé ma emi ce bima alela na motema mais azena molimo na nzambe a comprendre que ezaki nzambe. Alobi na bango tant bande konae ba se sentir culpabilisé parce que olinga to mon bato ba sala mabe ba olukaka toujours ba sengo bolimbisi ata so ba okoka koyate mais ndimelanga ba ozanga kimia ba ozalaka na kimia te ndimelanga bande ko Joseph malgré ndeko na bango alimbisa bango bazanga kimia surtout ta papa na bango akufi bazanga kimia libela bakoki bakomi kosa makambo. Oh papa lobaki ton père a koufi. Wana déjà mamnyo sur l'équipe a commis bien papa koufi aïe. Babido so Joseph atike biso zaka po père azaki en vie. Mamoto sala e nde zabwe he bilia ki biso bikoki to kufa. Ote Joseph papa lobaki sora koufi après liwana e ko sa bande kono bambete parce que ayebisi bango bino bokane ko sanga mabe. Mais nzamba bongola mabe wana na malamu mais ezaki pona kobikisa bino. En fait, il avait l'esprit de Dieu, il avait compris. Mabe bande ko basali yo, to mabe bato basali yo, to bato bazo sala yo. Ta musu peza ya sukate. Et après préparer na lipamboli mobo yo ebité. Ta musu peza pona bolamu ya bango moka bato ba osalo mabe wana. En fait, c'est ça Dieu. So Joseph a gardé ka rancœur. Croyez-vous alinga koma mukonzi en Égypte? Te. Et ceux qui attaquent ceux qui a comment mu continue Égypte soit zeka na kanda bandeko nae sora bandeko na lingeza nini mais à comprendre que ils avaient pour na bonheur na bango na yanga moko pe nzambe mutati nzambe en fait il avait compris mon frère ma sœur nzamba tindi batu basalom à permettre olekala banzelo leki batu basalom abio basali wana kapo a préparer le mois malamu pona yo. Soki bandeko Joseph bateka ka ete alinga suka ministre na Égypte te soka koma ministre na Égypte te bango balinga bakufa nzala balinga bakufa na nzala oui parce que niveau ya famine o ekota ki ezalaki
bato bando kufa, bato bando sikombe, et biloko ezalaki na Égypte grâce à Joseph. Donc so batekaki ye te elingi esalemela bongo te na ye na bango balinga bakufa kuna. Donc fallait ka esalema bongo. Omoni bato baosala mabe, foka basalo mabe bongo ya mpona bolamu na yo, et puis mpona bolamu ya bato ebele. Yango moni lelo nzambe aye pour interpeller yo. Pardonne, lâche prise, oublie. Nzambe ana mamuso obongisa. Job, après avoir pardonné, prié pour ses amis, c'est comme ça que Dieu l'avait rétabli. Nana ba témoignage moi ebele, mais faute d'état moi to pesa ngo ezate. So nzamba ko permettre to continuer si je ototo lobelango un jour mbalasima. Na opesa ba témoignage ya bato bakanga bakanda. Mais pendant des années et des années, mukoloka a décidé à fungola motema. Porte-moi au fungoma emo akamwa ndima te, c'est ça Dieu. En fait, lipamboli eza nango wana, mais ce que yon doit comprendre te. Satan a pe tellement ligno zwango te, yango monya wan dirsiro motema. Ouvre ton cœur, pardonne et oublie. Au mona mamdama osala. Je vais prier avec toi, même quelques secondes. Tu as le bon na motema. Nabi ki a facilité, mais nzamba osunga yo. Zwa juste ses décisions. Soro on dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Accepte et laisse-toi. Le reste, c'est Dieu qui fera. Limbisai. Limbisai. S'il faut benga loba, na mamu nyonso esalema na limbisio. Na mamu nyonso eleka na limbisio. So moni po benga te problème te. Mais fais ne faire de pardonner, d'oublier. Tikela mbongo wana. A bongo nango te. Tikela mbongo wana tika ke nango. Nzamba opeso koleka. Oui, na oloba na yo. Nzamba opeso koleka. Tika mbongo wana ozo mususu. Akatio maboko te. Nzamba opeso koleka. Je prie avec toi. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie au nom de Jésus. Nkolo yo otinda kingai po chekinga kerna lobela maamboyo. Na obondele pa na yo. Tika ete ndeko yo soli na motema na ye na pokwa lelo. Tope na mokolo lelo. Par le Saint-Esprit. Ndeko andimi ou à comprendre que tu puisses l'aider parce qu'il n'est pas à kokate. Il est écrit sans moi vous ne pouvez rien faire. Cher Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus, toi qui crées le vouloir et le faire. Apaise le cœur au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Seigneur, je vois comment les larmes sont en train de couler. Alléluia, des yeux. Du cœur, Rebachendabra. Je prie, oh Seigneur Dieu. L'œuvre que tu as commencé, que tu puisses l'achever dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Seigneur, je prie. Merci parce qu'il a compris et il vient de pardonner. Oh, Nzambe yo bongisa ki sa na vie andeko sala ngo pe kamo isaye. À comprendre que Nzamba za pe vi na mobimba à vivre na notion à pardon na motema na ye. Mutu nyonso kosala mabe alimbisa parce que eza volonté en Nzambe. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Et na zone du maquet désormais la vie de mon frère, de ma sœur ne sera plus jamais la même. Merci pour nos musalo bandi na vie na ye oyo sili sans Nzambe. Merci pour nos zongi selaye au centuple ya o aperdaki ya o batu ba yibaki ya o batu ba zwaki ya oyo batu ba salaki. Merci pour na grâce oyo sali na kolimbu so alimbisi batu ba salaki ma benzambe yo pamboli vina ye. Nzambe merci parce que yo bikisi na maladie. Nzambe merci parce que yo longoli tension. Merci parce que yo longoli cardiaque. Merci parce que yo longoli mon Dieu mon roi migraine. Merci parce que yo longoli kufa liboso na ye na vie na ye na nzela na ye à cause ya manque à pardon. Merci parce que lo le fungwami pe aomona bolamu na yo zwa lokumu na kombo na Yesu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je crois prochainement on va continuer notre thème ou encore si Dieu permet to le belelo mususu nzambe yemoko ayebi nzamba pambola bino. C'était Toli Katina Bonzamba avec la grande dame, la porte des gentils. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika. Faites large diffusion. Soutenez-nous dans tout ce que vous pouvez. Nambon Labino, na conseil, na nyon sonzamba repambo Labino. Oui, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, à plus.